vous édifie. La compassion est la dimension la plus élevée de l'amour. Sauver ma vie oyo ezana minute na kati ya danger bana bazola na pavement. Moto ekomi na kati orphelinat, moto ekomi na ndaku o bana bitike balalaka o orphelin balalaka, ezali moto o orphelin ba pelisi yango te. Ezape moto o to senga kité, mais bana bazalaki na kelasi ndaku na bango ezalaki vide ba o ya tour midi bandeki ko sakana awa dans la cour ningo za komona bandeki ko sakana et personne n'y était na kati ya ndaku na bango subitement. Lokola lupango ezali à moitié clôturé na simakune ezali polele subitement to constater que na chambre ya bana mibali moto bandi kopela bokomona même na ba image intervention ya batu musu baza ko sala o bayaki sur le terrain, c'est-à-dire batu azolo batu bango biso moko a to ebaki te que moto ezopela. C'est ça batu na kati ya quartier nde bamoni milingi eza ko mata na batol de babi oh mais kuna moto eza kopela, c'est-à-dire tant to koti na chambre ezaki sous pas moyen to comme même na chambre to suka na salon wana bokomona bilili moto epeli côté moto euti to tikali koyeba te et c'est fait ezalaki difficile to ebana ko atteindre ngo titango tozobela batu bande ko quartier bato a bonne foi dans le quartier otozana bango à bon terme tant baye ko porter secours na bango na kati orphelinat poto ebana ko boma na bango moto ensemble, c'est-à-dire tant tozo ko boma moto ezaki déjà trop tard, moto s'est consumé qui déjà nyonso babili ne boza komona wana tout est parti par la fumée, donc nyonso ezali consumé na moto mais to cela qui est fort ya koyeba toujours na ko bato les ziki ba mabaya nyonso ziki yango na lobaki ke toza ko banga même ke bana bayi bana kolala na kati ya ba chambre wana parce que tellement moto ezika ki makasi ba mur wana isel déjà ba fissure ba brique et que ebi déjà na kokoya koya. Voilà comment le fait baki na kokoma na kati ya orphelinat. Nous étions surpris d'où est venu le fait jusqu'à présent tozo ebate moto et outil wapi lokola tozali na prévété le matériel sont déjà consumés yango tozo senga lisungi na bato amité mamalamu weba na kotala bana o lelo bazangi mus lelo bazangi lamba kolata lelo bazangi loka kolia mwasaki na bango alo sezalaki wana mwasaki na bango ya semule ezalaki wana mwa tomate na bango mwa jus na bango ezalaki. Tout est consumé par le feu. Décidez-vous par votre cœur de compassion et d'amour. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour redonner les sourires à ces enfants? Baza déjà pas pauvre, mais par rapport à ces malheurs qui est arrivé na ba vie na bango, ba comme ils sont plus pauvres et encore parce que oh bazwa ka on euta ke pa ina bino batamité en malam tant bobenga ka tant bozotinda ne bazo soyango to sala une bonne gestion pour na parcours na bango, mais aujourd'hui ils ont tout perdu. Car Lambo Monia ça fait le 3e jour bilamba bazaki na baso ko continuer na yango. De bazo continuer na bilamba wana na ebité toloba nini na ebité to sala nini na place yango to eko senga lisunge pa ina bino. Apportez votre assistance, benga biso, contactez-nous, donnez votre appui à ces enfants pour que Dieu puisse vous bénir. C'est une difficulté zanesika wana problème moko zo senga assistance nanga par rapport à compréhension na yo, mettez votre cœur en fonctionnement pour le bien-être ba o bazana kati a besoin. Dites à votre cœur de dire à votre main de pouvoir agir, de pouvoir donner ba o bazana dans les besoins pour te bana ko sauver. Bano bazana a besoin de bana ko apporter bango assistance. Ndeko $100 na yo, $50 na yo, $20 na yo, tout ce que ton cœur peut disposer pour le bien-être de ses enfants. Et donc c'est la bango ba musu nyonso ebina kozika. Et donc c'est la bango ba bilamba nyonso boza komona ebina kozika. Et donc c'est la bango ba biloko na bango nyonso dans tout est consumé. Biloko na bango akolia ekei na moto, ba dra na bango ba mbetu na bango bilamba kolata, voire même ba matériel na bango ba kindana nango classe, biloko na bango classe, tout est consumé par les faits. Il n'y a rien qui est resté. Lelo kozala 3e jour o bango bazoyi bana kolala na mabele. To ebité to sala to yepa ina bino parce que likambo ekweli mutu ba okende pa ina nzete te pa. La chaîne qui vous édifie. Mbote na bandeko nyonso balandi ya EHP Media tika koloi bana kopambola bino bisika nyonso boyebi na kozwa mama na libaku malamu bokoyeba na kozwa ya kolanda biso na nzela ya bilili oyo lelo tozali kopesa bino penza message te ndenge tomesana koya kopesa bino message ya prière non mais lelo tozali kasi na sango moko ya mawa oyo toyekomemela bino kolandisama ntango toyelaka bino mambi ko utepa inankolo message otoyaka kopesa bino ko utepa inankolo, c'est-à-dire nous avons l'habitude ya koya komima ba prédication, mais aujourd'hui nous sommes contraints ya koya na prédication te mais koya kotalisa bino parce que c'est au travers la prédication de to présentera bino musala o tozali ko sala katikati na Congo na engumba ya Kinshasa.
hein, ya koyeba na encadrer pe ko héberger banu bazokola na se ya moi sans parents o to bengaka ba orphelin. Kasi nde bozo mona to bengisi EHP Media le plus vite que possible kiti na siège a boza ko mona toza na kati orphelinat na simananga bana bozali ko mona ngai ndeko abino boyebi le révérend Noémie Kanda Cédric Ouazali responsable fondateur et orphelinat Cœur affligé. Sango toza ko pesa bino ezali sango ya mawe ezali sango ya pasi ndozo mona désordre za na kati ya orphelinat awa, c'est-à-dire un événement malheureux s'est abattu na kati orphelinat. C'est-à-dire ezala qui c'était avant-hier nous avons constaté des ordres, c'était vers 10h le 24 mai au tozali vers 10h nde toyeba ki na ko constater un fait qui a commencé à consumer, c'est-à-dire il y a eu un incendie wana et bi na ko pelisa orphelinat. Vraiment heureusement nous rendons gloire à Dieu, il n'y avait aucun enfant azaki na kati ya ba pièce wana, la maison était vide, les enfants jouaient bamsu bakenda ki kelasi kasi biloko na bango nyonso ebi na ko zika source ya moto wana toyebi na ko découvrir yango te toyebi te bipai nini moto eyebi na ko uta kasi toyi akoya kotalisa bino ete banu boza komona na nsima na nga oyo na ngongo toza koloba lelo ça fait deuxième jour lelo kozala troisième jour plutôt oyo bakolala na pavement bakolala na se. Pourquoi? Parce que biloko na bango nyonso eyebi na kozika na moto, biloko na bango nyonso ezali consommer, baza na matela te, baza na drap te, baza na elamba te oyo bakotia na nzoto, parce que tout est parti par le fait, tout est parti par le fait a tout consumé, nyonso se volatilisé dans le fumée. Yango toye pa inabino oki ko beta makambo okara soko za na motema te okotia makambo mupanzi soki oza na nzoto toza na yango te tolobaka yango tango nyonso ke la situation dans laquelle banu bayebi na ko se retrouver katikati na yango ezali ba choix basala te na vie kasi ezali ba réalité oyeba na ko surprendre bango de bas âge na ba âge baza ba faible, ils ne peuvent pas se prendre en charge. Petango tosala ka yango sur base ya connaissance o toza na yango vis-à-vis de la parole du Seigneur. Tout ça là parce qu'on est riche, on sait parce qu'on manque parfois quelque chose, des choses à faire. Mais tout ça là parce que le Seigneur nous a recommandé à le faire. Et le Seigneur nous a recommandé à le faire parce que après cette recommandation, il y a toujours des récompenses sous forme de bénédiction. Oh kolo aibinako bombe la biso tant tout ça ko tosa malobane tout ça ko tia yango na misala. Aboza ko mona kati orphelinat pas ezali makasi. Même ndako azali ko lala wana, il y a pas moyen que bana bala les sous na ba chambre parce que le murs sont fissurés déjà tellement moto leka ki makasi ba museba ki na ko zika donc moyen ko sa bango na ba chambre wana ezalité tozali ko banga parce que ba brique eza déjà ko kwa yango boko mona yango na ba bilili donc bana baza ko sanga na bango nyonso na kati ya salo yango tozo senga na bato ya mitema malamu yo za ko landa biso ndeko za na poto. Il y a pas moyen de vous identifier, tout ça commencer à citer les noms de toka bato babora ba mabanga, vous avez de l'argent, ça dit pour sunga ndeko na za na kati ya passe sengelika ate babwa ko libanga pour comprendre que ndeko na za dans le besoin sengelika ate babwa ko libanga mais sengelika tant yo constater que passe ezali difficulté za nesika wana problème moko zo senga assistance nanga par rapport à compréhension na yo, mettez votre cœur en fonctionnement pour le bien-être ba o bazana kati a besoin. Dites à votre cœur de dire à votre main de pouvoir agir, de pouvoir donner ba o baza dans les besoins pour te bana ko sauver. Bano bazana besoin to bana ko apporter bango assistance ndeko $100 na yo, $50 na yo, $20 na yo, tout ce que ton cœur peut disposer pour le bien-être de ses enfants. Et donc c'est la bango ba musu nyonso ebina kozika, et donc c'est la bango ba bilamba nyonso boza komona ebina kozika, et donc c'est la bango ba biloko na bango nyonso dans tout est consumé, biloko na bango akolia ekei na moto ba dra na bango ba mbetu na bango bilamba kolata voire même ba matériel na bango ba kendanga nango classe biloko na bango classe, tout est consumé par les faits. Il n'y a rien qui est resté. Lelo kozala troisième jour au bango bazoye bana kolala na mabele to ebite to sala to ye pa ina bino parce que likambo ekoeli mutu ba okende pa ina nzete te bakoye kai pa ina mutu yango to ye pa ina bino ba nzamba sala déjà ngulu oso kenda déjà poto. Vous gagnez déjà quelque chose par la grâce du Seigneur. Ozana kati ya mboka nzamba tombola yo nzamba pesa ba possibilité ya koyeba au moins ko répondre na ba besoin na, c'est-à-dire oza pe capable de ko répondre pe na ba besoin ya baninga mususu to ko beta porte et pa
epai na yo okobeta makambo okara anéanmoins que vous n'ayez pas le cœur anéanmoins kozana nzoto biso bato tozana yango te mais soko ozana nzoto bato tozana yango ozana motema biso bato tozana yango réagissez pour le bien-être de ses enfants et le Seigneur Jésus ne manquera pas vous bénir. À savoir que la parole du Seigneur dit ceci: tu es heureux toi qui as pitié des pauvres, tu es heureux toi qui partages ton pain avec ceux-là qui souffrent, tu es heureux toi qui sauves des vies, tu es heureux toi qui apportes secours aux faibles, à ceux-là qui sont dans le besoin. Le Seigneur ne te délaissera jamais, à jamais et à jamais. Et ceux qui font du bien sont toujours des gagnants dans le terrain. Ceux qui font du bien reçoivent toujours l'approbation du Seigneur. Ceux qui pratiquent le bien, le Seigneur le défend toujours. Ceux qui font du bien, ils ont toujours les écluses des cieux ouverts sur eux. Le Seigneur ne permet pas que ces gens-là puissent être séchés. Qu'on la permettra te bateau basala kamisala ya malam baibana kokauka. Yango tozo senga na yo muto mesana kosala misala ya malam. Voici encore le moment valable. Voici encore le moment, cette occasion favorable pour vous de pouvoir sauver des vies. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ces enfants? Et que le parcours de ces enfants s'arrête ici à l'orphelinat et que bazonga na babalabala. Ou souhaitez-vous vous dites non, non, ces enfants doivent continuer les parcours. Ils doivent demeurer dans la formation, dans l'encadrement, là où ils sont hébergés pour que demain, ils soient des êtres utiles dans la société. Un exemple, ils étaient à l'école. Pourquoi toucher qui en école? C'est avec l'objectif et l'intention que batanga kelasi base à la former, lobby base à la bateau mutu ya nakati ya société. C'est-à-dire malgré la perte des parents, malgré les parents ne sont pas là, mais éducation est à la formation est à la pour lobby base à la bateau ya mutu ya nakati ya société. Yo muto sepeli ndeko oki passe na moté motali andako ya bitiki komona bilili relaxon ndenge ndako eziki tout est parti par les faits. Contactez biso na numéro za komona na bande de l'écran, benga biso na numéro na tindela biso message na WhatsApp tokosola no pona kopesa même ba détail comment ndenge ni événement ba kina koleka et apportez votre soutien na bana o baza kokola na se ya moi tata azate mama azalité yeba ke na mokili tozali kobika yaya na ngai ndeko za kolanda ngai de partout vous êtes. La compassion est la dimension la plus élevée de l'amour. La compassion est la dimension la plus élevée de l'amour. Sauver ma vie oyo ezana minute na kati ya danger bana bazola na pavement. Moto ekomi na kati orphelinat, moto ekomi na ndaku o bana bitike balalaka o orphelin balalaka ezali moto o orphelin ba pelisi yango te. Ezape moto o to senga kite. Mais bana bazalaki na kelasi ndaku na bango ezalaki vide ba o ya tour à midi bandeki ko sakana awa dans la cour ningo za komona bandeki ko sakana et personne n'y était na kati ya ndaku na bango. Subitement, lokola lupango ezali à moitié clôturé, na simakune ezali polele, subitement to constater que na chambre ya bana mibali moto bandi kopela. Boko mona même na ba image intervention ya batu musu baza ko sala o bayaki sur le terrain, c'est-à-dire batu azolo batu bango biso moko a to yebaki te ke moto ezopela. C'est ça batu na kati ya quartier nde ba moni milingeza ko mata na batol. De babi oh mais kuna moto eza kopela, c'est-à-dire tant to koti na chambre ezaki sous pas moyen to comme même na chambre to na salon wana bokomona bilili moto epeli côté moto euti to tikali koyeba te et c'est fait ezalaki difficile to ebana ko etendre yango titango tozobela batu bande ko quartier bato à bonne foi dans le quartier otozana bango à bon terme tant baye ko porter secours na bango na kati orphelinat poto ebana ko boma na bango moto ensemble, c'est-à-dire tant tozo ko boma moto ezaki déjà trop tard, moto s'est consumé qui déjà nyonso babili ne boza ko mona wana tout est parti par la fumée donc nyonso ezali consumé na moto mais to sala qui est fort ya koyeba toujours na ko boma bato les ziki ba mabaya nyonso ziki yango na lobaki ke toza ko banga même ke bana bayiba na kolala na kati ya ba chambre wana parce que tellement moto ezika ki makasi ba mur wana et celle déjà ba fissure ba brique et que yebi déjà na kokoya koya. Voilà comment le fait baki na kokoma na kati ya orphelinat. Nous étions surpris d'où est venu le fait jusqu'à présent tozo ebate moto et outil wapi lokola tozali na prévete le matériel sont déjà consumés yango tozo senga lisungi na bato amite malamu boyeba na kotala bana o lelo bazangi mousse lelo bazangi lamba kolata lelo bazangi loka kolia mwasa ki na bango alo sezalaki wana mwasa ki na bango ya semule ezalaki wana mwa tomate na bango mwa jus na bango ezalaki
tout est consumé par le feu. Décidez-vous par votre cœur de compassion et d'amour. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour redonner les sourires à ces enfants? Baza déjà pauvre, mais par rapport à ces malheurs qui est arrivé na ba vie na bango, comme ils sont plus pauvres et encore parce que oh bazwa ka on euta ke pa ina bino batamite en malam tang bo benga ka tang bozo tinda nde bazo zoyango tozo sala une bonne gestion pour na parcours na bango, mais aujourd'hui ils ont tout perdu. Car Lambo Monia ça fait le 3e jour bilamba bazaki na basoko continuer na yango. Nde bazo continuer na bilamba wana na ebité toloba nini na ebité to sala nini na place yango to eko senga lisunge pa ina bino. Apportez votre assistance, benga biso, contactez-nous, donnez votre appui à ces enfants pour que Dieu puisse vous bénir. C'est une occasion sur le banc de l'écran et benga biso wanezaki mosali na mosali na nzambe o ya bino mosali boyebi na koyeba na kombo ya Kanda Cédric o azali responsable fondateur ya orphelinat Cœur Affligé eza na commune ya Kisenso na quartier Mission na avenue Matadi numéro 3. Et nakati ya moto wana tout on a perdu. On mettait à côté une somme d'argent autobandé kocha mpanzi poto ibana ko sangisa garantie parce que on avait déjà l'intention de quitter le millier, de trouver un autre millier pour la visibilité à Moussa Toza Kosala. Tout cet argent est parti en fumée. Bon ezaki en valeur il y a $700. Nyonso ebina ko kende en fumée et ziki na moto c'est malheureux parce que na ba situation on pouvait prendre cet argent to welisi ko lokesika mususu pona ko ibana ko protéger ba vie parce que ba vie on est important. C'est pas d'abord le matériel mais ça ba vie mais na minute cet argent est consumé. Donc tout est consumé, mbongo eza consumé par les faits. To éviter où trouver na minute mbongo yango tozo senga soki penzamba sali bino fondation Songolo Pakala groupe moko bobo mesana ko sala bolam bolandi bobino nous venons donner une parcelle qui appartient à ces enfants. Gloire à Dieu, le Seigneur vous bénira. Ozupe mutema yoza na poto bino na sepeli bano bazota un quart nazarana un quart mobo na ina pesa ba na lungola bon na vie qui locataire. Par cette occasion nazo bisa mutu nyonso tant que les responsables celui que Dieu a donné le mandat et la responsabilité à koyeba na koboko la bana o nyonso yoko la pona koyeba na ko bimisa bana o na kati ya difficulté na situation ba yebi na ko se retrouver nango actuellement nyonso ko sala ya malamu yeba que c'est une clé de grande bénédiction et des opportunités que tu as arrangées entre les mains du Seigneur et cela va propulser tant de bonheur na kati ya vinayo, à savoir que le Seigneur peut permettre le malheur quelque part et que vous puissiez intervenir afin que votre nom et votre personnalité devient référentiel et historique. Pourquoi? Parce que Nzamba cotission na scène, il veut faire de votre vie à renommer vina, il va placer vina dans l'histoire, il va tombola asano mutumoko ya malam. Koyeba ke tango za ko sauver, Nzambe pas koyeba na ko sauver. Tu peux avoir une maladie, problème moko songolo pa za ko déranger yo. Nzamba yaka toujours na problème pour résoudre problème na biso. Une mathématique qui complique l'intelligence humaine. Problème eza ko pesa solution na problème. C'est comme ça que Dieu vient pour résoudre un problème, il nous présente aussi ba problème na ye. Donc Nzambe po pesa solution na ba problème na biso ayaka pe na oyaye ba problème. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve de Sarepta. Veuve ya Sarepta zaki na problème, mais pour avoir solution na problème na Nzamba eko présenter pe problème. Nzamba ebisi alobi nga pe problème na nga yango. Voilà le problème de Dieu. Bano babengami bana Nzambe, car Dieu se nomme le père des orphelins, a se nommé Tata Yabitike. Malaisie comprendre Nzamba zaki na possibilité nyonso ya koyeba na ko empêcher moto zikisa orphelinat, mais Nzamba permettre moto eba na ko zikisa orphelinat se retrouver na kati ya difficulté na kati ya problème moko sérieux o bana bazola na pavement bana ba perdre nyonso ekei na moto. Mais na problème ya Nzambe yango nazoluka nani ya kopesa solution na kati ya problème na ye po ye pe apesa solution na ba problème o eza na kati ya ba vie na biso. Yango nazobenga ndeko moko boy, c'est une opportunité pour vous de saisir cette occasion de dire non, moi je voudrais que le Seigneur puisse agir dans kati ya bomo inanga. Seule ta foi peut te permettre d'arracher cette bénédiction que Dieu a mis à notre disposition. Yango benga biso na numéro eza affiché na bande de l'écran, sauver ba vie oyo Nzamba koyeba na ko sauver na maladie moko eza ko déranger Nzamba ko sauver na problème moko eza déranger na poto problème ozo déranger na mboka Congo toza ba situation moko ese bloqué déjà tango zuka motema ya koyeba na ko solutionner. Ne dis pas que non naza nango te, non, ce que tu as là envoie ça pour le bien-être de ses enfants et Dieu aussi enverra une solution pour ta vie. Lorsque le Seigneur puisse te bénir na acte nyonso ko sala et apporter-lui autant de résultats positifs dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. La chaîne qui vous édifie.